Shalom peuple de Dieu, na yeko témoigner nzambe ya pasteur Moïse na makambo salelinga. J'ai vraiment un grand témoignage pour la église Oya cité Bethel. Et zalaki na batamoko na avana ya na Bethel na bandai ko sambela quelque part na balaki mundele na zalaki na vraiment na vie moko ya bien na zalaki na musala na ngai. Tangu na komi na église wana pasteur ayebisinga keno nzamba ayebisie ke mobali wana aza mobali ya vie na ngati. Alors et bouleversa qui vit na ngai na zongi na ndako je me disais mobali oyo nda pesinga pe sens ya vie asoki para na famille na ngai na vivaka vie moko bien ndenge nini nzambe aloba lelo ke mobali wana aza mobali ya vie na ngati. Alors na bandaki koluka ndeni ni ya ko digérer message wana ya musali na nzambe. Bon, comme j'avais confiance à l'homme de Dieu, musali na nzambe alobi nazwaki décision ya ko rompre na kata mariage wana. Alors ezalaki chose facilité au utana bonheur place ozalaki ozonga lisusu epa na bino donc nanu na ba famille mutuma otakokaki ko accepter yango oyebisa bango ke pasteur alobi natika libala nanga po mobali wana azandoki tandis que mobali wana asoki para na baleki na yo yenda tangisaka bango bozwa valeur po na mobali wana donc ezalaki moment moko période moko difficile po nanga. Mais lokola musali ya nzambe nda lobaki na acceptaki yango na tiki mobali wana. Donc na tiki mobali wana na komi kaka kosambela na église na tiki même musala parce que lokola nazai ko travailler na ba société na bango tango kabwani na mutu il faut pe olongwa na kata société na bango. Na eko zonga na tikali na ndaku na ya kaka église na ya kaka église vie ekomi koshite pourquoi ba bien nazalaki nango ezakaka nzamba lobi tongela ye. Nzamba lobi pesa e voiture, nzamba lobi pesa e chaînette wana, nzamba lobi pesa, nzamba lobi et ko sala ke na tikali pauvre jusqu'à ce que na komi kozanga même transport, na mutu na bande ko simba ba millions na se retrouver nulle part. Alors après le temps na komo yo kakeno ka basango na ba quartier wana bazo ba keno pasteur wana azala escroc escroc kakabatu ba prophétie na ezala ka lokuta na ko se rendre compte que na sala ki bêtise na vie nanga. Alors dans wana ezala ki moment moko très difficile pour nanga na zonga na lobi ngai tina kokufa na kotikala kosambela lisusu te. Pourquoi musali ya nzambe a désorienté nga na vie boye alors que nazalaki na vie na nga ya bien apesi nga message nzoka ezalaki po a bénéficier na ba bien na nga nazalaki nango. Après 3 ans, c'était en 2019, un jour boye na ekolala nazolota pasteur Moïse na vie normale boye tangu ya bandi ko régner wana ezalaki déjà nga naza na se ya ba effet ya ba biloko wana déjà donc nalinga kutu koyoka kumba masolo na été mais na moni na kata vision il m'a dit des choses ya liboso lobi nanga na yebi yo landanga soko landinga okobika na kopambola yo kozwa bonheur na yebi se nalinga ku basali ya nzambe te yo za nani abi oyebi nga te komona nga pasteur Moïse Mbiye na lamuki na pongi na banaliser ngo na tikango après batant et comment kozongela nga tellement que comment il ko déranger nga je me suis décidé na ya komona église ngo. Na komaki na niveau même 500 fois nazala nango susté. Imagine toi olongwe de bonhomme ti awa mwana mwasi makolo pour ça nanga ezalaki namona quand même pasteur angoka namona te elongi na ye parce que eloko nini esala ke salinga mateya oyo azoteya donc nazongisa bolingo nzambe na motema nanga mais bamatisinga na balcon na baye na décourager na bi a protocole akozanga ndoki ta matisinga likolo na na posa na mona pasteur mais malgré nazaki na balcon pasteur Moïse amati na cher abandi koteya c'est comme si abandait ko prêcher vie na ngai. Na bandi kolela na lobi non aujourd'hui nazozwa décision ya ozongela nzambe pasteur oyo azala mabe te kaka po a convaincre ngai nazonga na makambo ya nzambe
na otikala na église oyo nakoma kosambela. Eza mukolo wana ndenga na recevaki miracle nanga na kati ya cité Bethel en travers l'homme de Dieu, le pasteur Moïse. Na bimi kokoma na komi na ndaku, j'ai ma grande sœur aza ene na biso, asala la place a bien apesa batu misala, mais atikala jamais ko benga nga ke o musala boy na boy. Mukolo wana ebisinga, eza na mundele moko azotungisanga mundele wana lobike, il faut na memele mutu me. Na benga déjà mutu mususu me mutema na ngezo reprocher ngai na mema yo nabi nga na oleka na souffrance ozotika ngo pesa batu musu musala nde ayebisinga tokokende na tongo. La tongo tong tokomi mundele wana atalinga c'est un musulman. Mundele wana atalinga ayebisinga jara musala ona lingai na pesa yo nde na omonela yo ezo correspondre na yo te. Est-ce que au travail déjà quelque part mais c'est oui na travailler déjà na ba entreprise kutu ya minene na betelier bisolo nanga alobi non nazo changer yo musala. Depuis ce jour-là ma vie a changé. Nyon son vie nanga échangea. Na yara sur église makolo te na tomba mutuka, j'ai un bon salaire. Na koma roté ya batu Yesu onga na boyaki, na koma roté ya batu ebisa batuke. L'église eza pasteur te. Église eza d'abord yomoko na bisika nzamba koko ponelo ya musali ya malam. Dans le fond, il y a aussi des vrais. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par cupidité, de nombreux serviteurs conduisent des âmes à la perdition. À cause des mauvaises prophéties, elle mit fin à son mariage, perdit tous ses biens et même sa foi. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Sokoyoki loyembo pusanang Eutina motema pusana au bae